Ah, Manik de John, porko siliki makasi boy. O penjeza likamba kosilika. Bandeko. Pasteur lite akanda. Bazaki na basincha kapash na batu mususu. Alobi tangu manike akenda okuta na première dame. Batu mususu bakanisa kiye premier ministre oyoyo azalaki baseri moko boy. Alors ya lobi na bato na te eza manike. Po manika la teke lineti moko oyoyo premier ministre wana abanda kolata. En tout cas na image esali penete kokani. Mais Manik de John a pété ba plomb. Lite akana mukolo tanga komona na chaîne na ocheka nini elongi na ngai. Na mwasi obozaki ne pembeni ye kuna linga tanga su kombo na ete parce que aza petit na nga pena na makam na pesa bato ebele te lokwa comprendre te omoni boza mukobo tiana miniature elongi na ngai lite akanda to kuta na parquet. Kobanga te kotanga te kotanga kombo na nga te na lobi yango ba chroniqueur YouTube eyoki lite akanda mukolo kotia miniature elongi ya manike mukolo wana yebaka parquet ya. En tout cas nakamwe mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandone mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Manike Manik de John apekisi lite ya kanda kombo na ye. Alobi mukona kotanga kaka kombo na ye bake na parke. Maniki akangi photo na mama mokonzi ya mboka mais ilongizo bima ya Bruno Chibala nga photo do bengo lui Chibala changer position comme na bat na IDF nga lui te wana Maniki minute na lati e kokona na ko ya papa Bruno Chibala. Lite akana mukolo tanga komona na chaîne na ocheka nini elongi na ngai. Na mwasi obozaki ne pembeni ye kuna linga tanga su kombo na ete parce que aza petit na nga pena na makam na pesa bato ebele te lokwa comprendre te omoni boza mukobo tiana miniature elongi na ngai lite akanda to kuta na parquet. Kobanga te kotanga te kotanga kombo na nga te na lobi yango ba chroniqueur YouTube eyoki lite akanda mukolo kotia miniature elongi ya manike mukolo wana yebaka parquet ya. Na ebite so ba okende ko parquet na parking to parquet penza oya parquet to bako suka na libanda ya parquet bakomo sola entre bango de na ebite po likambo oyo lite akanda lobi ndimite epekisama lobangwa na ndimi pete pekisami kotanga komba moto na ndimi te na media kotanga komba moto epekisami te na ndimi te za na lu epekisami kotanga komba moto surtout mutango alobi bato bakanisaki Manike Bruno Chibala mais likamuni ya mabeza wana ata bino bandeko nayebi te po mutu alobi bakanisaki Manike même asala yango na aventure même asali yango po atumbula Manike mais makambo yango eza na nzela eza makambo ya parke te eza makambo juste
bato bakokoloba bakanisaki Bruno Tshibala soki otali pelinete otali pa apparence alors moto oyo miso ezomonaka mwa bien te to mokolo to azomona ne bien mais bon nana mona Bruno Tshibala te c'est normal akokanisa mpe Bruno Tshibala alors ete akandi nalobi ne bongo soki mpe asalaki blague aventure po atumbola Manike mais ça n'a rien à voir na parquet parce que eza blague surtout kuti eza blague alors eza autorisé kosala blague na komba moto na image pa moto nayebi te en tout cas Malik de John lupemba na yo mpe oyeba okutani na première dame osaleli yango te tala Kisinjora d'avance ozotala Kisinjora ntango omoni Kisinjora azokita yo mpo ozokita tala okutani na première dame tala beveneme eleki na dernier mi-temps mais zéro epesaki bien mikolo yango mais nazobenga zéro mpo ekokisi 3 mois te gaz esili ozogi Manike mpo totala yo fokende na Afrika elengi osalela biso baémission baintervention donc tokontinue kolanda kuna koloba Manike mais na ekutaneli na yo na première dame epesaki impact ya makasi mais yo moko omoni donc Manike fotiaka na mutu na yo na Kisinjora ata banda kada pa ya Kofi basere ya babia mais bino po mokili tia bino ka bozaka baproduit ya mutu moko Karine Mokonzi la baronne eza nango produit teke po kendenge na fimbu po keni pene alobaki zalawa wana eza baparti ya conseil po keni pene ye moko ayebaki Karine nde moto akomatisa chaîne nanga oyo fimbu na fimbu nsima ntango Karine akei omonaki teke yo naye bokoma baguerre ti olongwe achange idéologie akangami na le king Fally Ipupa mikolo mpe akomi na poto asantiri so monene ya le king Fally Ipupa mbala moko akomobeta lisolo ya mama ya Fally Ipupa akoti koti na famille alobi meme ki ye akotrahir Fally te akochange maloba te ya kokosala yango te bato mosusu baya mpo na sentiment mais soki tolandi bavideo na ye avant ya poto alobaka tout le temps nga nalobelaka Fally mpo asalaka makambo oyo ezotinda naloba oyo azali numéro 1 balbum nezosala abeti Bercy mokolo musicien mosusu akoya asali makambo koleka Fally nakolobela musicien wana nakotika Fally mais sikoyo akotika esusu te ozomona keni pene ya mayele achanzaka baidéologie me Manike yo osalela mayele nani ya Jonathan ya Prince Babia ya Kisinjora Malik de John mais bon bafanatique ozala bango kaka kobanga te yo penza Karine afasona yo bien asala yo bien akreela yo bafanatique oyo yo bakozala na bango bachinois me bazaka ya yo
balingako bakoza ba royaume balingako bakoza ba gaulois balingako balingako pona bemission salaka surtout balingako pe lisusu poza mama kate bana na morphologie na oui modèle ozali image na elongi ndenge ezali nzoto no na ndenge olobelaka bandal na bato otanga donc oza na style moko yango balingelaka yo ozala bon ezaka na makambo bayebi mais yo Karine Mokonzi nde asimbaki bino makasi yo na Kisi Njola banda kende bokoma ba shit kita mata mo pe bokitaka na se polibo bunga etanke bozomona na ba YouTube bino pe kokita na bino ka somwe bozomona na image mais bozokweya etanke baninga bakitaka azomona na te nazo rappeler manike ndenge koma ekotambula na matete babengi yo na fenek oye ole ozaki mpe na etikaleka moke obunga libela na internet donc Afrique Info no Afrique elengi bango basali su makasi bapia loboko pe bango bapia ko ba idée pe bango pe ba na besoin na yo po yo koloba olobaka bien so ba pesio déjà idée oyebo développer ngo ah oui manike côté no bien wada so ba pesio idée et ça na il y a 3 minutes yo za capable de développer idée wana pendant 30 minutes. Donc, moi, na mayele à la bongo. Donc, manike, osa parmi, bato mayele. Tango mibenga kamuta mayele, na tchaka kate. Pofo na mone loko moko, et la tchaka, osa muta mayele. Moi, je m'en fous, na ba diplôme au besoaka. Na ki pa na ngote. Na comprendre, yo, et sengaka guide moka bien. Guide bien pour le moment ça na bango. Bango na kake Afrique Info. Continue ka kuna. Mais kobo sanate toujours mon papa Karine. Ou te memakayo. Même à toi qui n'est pas première dame. To ebi ningo kende la kite. Mais mon papa Karine, yana pembe wana. Et me makio. Ante tape Kisi Njola. Ye pa benda kayo. Po boli mwa bido mibale. Wana kobosa nangote. Prince Babia. Amashaba mote. Problème oya vina ye. Eza yo. Na tata mwasi. Bon, Malik Dijon. Ezaki likambo ya liteya. Kanda. Tika tanga kombo na ye po liteya kanda. Tanga zo tanga kombo na ye. Yo pozo tanga ya ye. Alors, yo moko ebile ko pesaka. Rando. Tanga ko pesa rando. Oyebi résultat. Ou bien, ongo kena mu pepe oyoyo. Ya colonel Mimichou. Non. Kolanda makamwana te Mimichou alobi. Yepe. Ba manipulé kuna na la police. Kwa lobango. Mimichou. Yepa lela na ye rando. Alela na ye réseaux sociaux. Tout d'abord, Mimichou. TV kutu. Atalaka te. Babete la ke lisolo makambo eleki na TV. Ye.
kaka internet ndenge paza wana mikolo oyo ngai arataka nga te mimisu tala tai abwakama elongi display abenda beauté mimisu 1m85 engamba mwasi bakilo pesa combien 102 kilos. Ok. Manik de John zala bien à colonel Mimi, mais pour vous zala ne bien continuer aux zalaka. Donc rando. Kaka deso beaucoup tani alobi Manik de John yo popoli boete yo lobanete na popola keten na salaka de to salaka o salika de ti dadi Michel Salaki tango akomi na bureau yazo expliquer ye dadi Michel yo mama eza makambo na bisa réseaux sociaux ya makambo wana te o bakoma na code pénal il y a les gens des agents de désordre mokili yango ezali penza elengi. De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis lesbienne. T'es célibataire? Oui. C'est quoi ton style de femme? J'aime bien les filles soit un peu plus grandes que moi, soit la même taille, soit un tout petit peu plus petite que moi. Quelle origine? Franchement, pour le moment, j'ai beaucoup fréquenté des Antillaises, ça m'a pas beaucoup réussi. Des Antillaises et des Guyanaises. Donc maintenant, ça y est, je vais passer au White Love ou au Maghreb Love. Donc si tu es maghrébine ou blanche ou autre chose et que voilà, t'es quelqu'un de bien, t'es pas toxique et que t'en as dans la tête, bah écoute, c'est peut-être toi l'élu. Mais il y a des maghrébines lesbiennes? Bah oui, bien sûr. Ah ouais? Ah bah ouais, t'en as. Mais t'as toutes les origines, hein. Mais par exemple dans mes soirées, ouais, t'as beaucoup de maghrébines, t'as beaucoup d'antillaises, t'as beaucoup d'afro, t'as de tout, t'as de tout. Enfin, moi je connais même des femmes voilées lesbiennes, il y a de tout, hein. L'orientation sexuelle, ça se choisit pas. Peu importe la religion, t'as des musulmanes lesbiennes, t'as de tout, t'as de tout. Elles existent, elles sont là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ma danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ma danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.